Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Non, présenter au nom. Pardon? Nabi, nous avons présenté au nom. Pour la zone directe. D'accord. Et puis, la toute la question. Ndengeni ne ça comme les réseaux sociaux, ma cambonion, ce qu'on yo vivant la vie. Ndengeni. Bon, on va dire que votre nom va gêner. Votre va gêner. Quand ce qui est venu et puis ma papa m'attend. On y a mis que ce qui caillé et yé. Et ya papa m'attend, caillé ya kala makam. Kaya na makambo ko lo foto so na pembe banda na bando le ya émission de no bayambi ete loto yambi nana banda nana bonjour nana Bonjour Nénéa. OK nana to sepeli ko yamba yo na émission na biso merci pendo pour accorder biso opportunité auto yamba yo to yo kayo le lo le kana RTNC mokili mobimba eyo kana penza makambo yo viva passe na yo motivation na yo qui est derrière toi te proposer la question nyoso et ça m'a pas spectateur na mambote et tout mama En tout cas, mbote na ba téléspectateurs nyonso ya Néné Akeloke on a pesi no ba mbote précisément na ba Gaulois, ba gladiateur. Pour la Gauloise donc pour la toute sa famille na mbote quoi. Après si mbote na ba nyonso tout donc. Bon début à semaine, c'est ça. OK, nana. Ton mito est la histoire na yo. Tout le monde dans les réseaux sociaux. Quand tu vas ba j'aime s'il vous plaît. L'autre n'a pas j'aime s'il vous plaît. L'autre n'a pas j'aime dans TikTok. L'autre n'a pas j'aime le bébé parce que j'aime les gens qui vont signaler page. L'autre n'a pas j'aime. Bon, moi, tu sais pas j'aime. Tu peux encore le bon j'aime le cœur et mataka. Il y a des au cœur à beauté. Tu as j'aime les bagnoles pour tu as mon poulet du bambou s'il vous plaît. Nana, Ozanan. Paya, pour biso nous sommes libérés c'est raté bambou. Azak garde rapproché. Il y a l'artiste Fanny. Qui est Moyaya. Ouais. Yo sikolo, Ozanani, pas ya baisse ngande. Naga maman bana na ye. Tokutana na ye na quartier latin. Abelisi na musala, ndena na quartier latin pour ya na ke malembe. Oza mama bana tokutana na quartier latin donc ozana danser sur quartier latin. Oui, bien sûr, naga danser da Kofi. Donc yo na baisse ngande ko lingana na quartier latin. Tolingana na quartier latin, donc tokutana na quartier latin. Donc olingana na quartier latin. Yaya, azaka na musicien quartier latin ou est déjà nouaka. Musicien quartier latin, wana kutu yenda ni faye da yaya wana ni bandeli pe ya carrière na epeka na quartier latin, batterie ya ba force de frappe. Oh, donc il est bandeli yaya yo posé déjà. Oui, la force de frappe. Donc yo na baisse ngande ko ti ba combien? Comment ça va la mi-balé, bakufa, ba-mi-balé, balia baro. Mi-balé, de basali. Donc, boza, normalement, on met 4 zéros. Mi-balé, mi-balé, bakufi. Bakufa, on a la carte. Bakufa, on a la carte. Et quand on est là, on dit vidéo de comment on a les réseaux sociaux. Ils ont accusé papa et papa, on a patron, qui est ballon de balia au bal. Nana, qui est derrière toi? En tout cas, moi, vraiment, je suis malade. Parce que ma campagne, les hommes ont fait le ballon Badakala. Mais tellement que, parce que Badak, vous faites un conseil, depuis le début, on a pas de bazala, on est au Kabwana. Après, 5 minutes, bazala, il y a tout Katenga et on a aussi qu'on a fait. La pénible des parents dans la vie, ils sont continués à faire le coup. Ndé kala kenga ina buma libala wango na buma na libala na kinda mais la début abanda ko s'occuper na bana te yo koma na tongo boye akipali shu bana te eloko te na lobala isenga bingati na l'hôtel de mission parce que depuis kala ba tele ba tenga nga o le kati tanda otu za quartier la terre ko na ko za ma mbuto za ba histoire ya ko za la mission na banda ko expliquer na banda na comment te ko ça la mission mais à partir de comportement et puis on a que l'autre cabane mais spirituellement ba mina ça nga ikaka
spirituellement bamenasanga kaka so okenda na l'église ezala na basonge oyo nalongona ke non bango bazala kasi na yo ozo comprendre entre temps aussi bana tikeli ngai lisusu bana charge ya bana kona ndolo bane na ndenge monoko banda kuluka te nga kuna zala na pota na leka so papa amolia te to na bosolo na politique pota na matende ezala andi bongo na banda na ebongo soko leka mission leke notion oyo tolobaloba je m'en fous nde mona siko kande sukanga nde mona na leka siko émission donc moto la derrière nga aza te nasala yango na propre volonté na ngai mpona mambongo namona na vie na ngai yango tusanga nasala bato okoko oyebisa biso no lelo omona nini réellement mpo kangake papa bana na yo moto alia o bana mosusu parce que aza papa bana eloko nini oyo omona oyo econfirma yo ke eza ye eza makambo ebele kaka tobandofanda ndako moko tosali ngai na ye 7 ans tovandi ndako moko naza teke ya motu moko eza ya na balobimisa lisolo moko oyo eza yango te epuis naloba yango soki ezaki yango nakotaka rie na patron na ye seke ngavi na ngai ata ndenge nini esala osimba te naso makambo naloba eza ya solo mais parce que le contraire ya bango nde eza na yanga litomoma naloba yango mes fois ngai tovanda na ndako taka ke tozala ndako moko ekoma na bato moko boye tovandi nga na ye tobimi bameli na ye tomeli na ye tomeli na ye misi tomeli misi tozongi ndako nga na ngai lipungi mpe toujours yango mpe nazala na posa obima te aforcanga tobimaka toketambola tomeli tozongi na ndako donc je moto bandai koprépare quelque chose nalala na lamuka nene ya na lamuka ovo bakatanga tanga na fille zela oza na posa obima te mobali mowanza ndako moko abimobima bomeli masanga bomeli bamiski ozongi na kwiti eza comme te parce que ozali na mobali na yo ntango ozongi na ndako olali na suki na yo mais olamuki okuti bakati yo suki bakati ngai suki ya liboso ya motu ya nsima bakati ngai bamandefu otala pena bamanzaka osanti ke asimbaki otina bamanzaka donc siko ntango yo ozalaki kawa na seremoni nini bandosala masi bandosala toke malembe mpo ya mosusu bato bakompelaka ntango olamukaki okuti ke bakati yo suki parce que okokote bakati ya ndako baona mobali nao okuti ke bakati yo suki ya motu zela bakati yo suki ya motu bakati oyo ya mapeka bakati oyo ya se ya biso basi bakati oyo manzaka otunaki ye question te natuna ye question epuis alekisango kaka na ndenge moko boye ya koseka babilo mosu ezalanga mo badomination moko boye katomelaki te olangwaki yango moni nakataki yo soki bongo boye na boye siko na ntan wana jekwa te nazalaki mpe mona non mokie mpe lisusu par rapport ya age te omama mosusu okomprendre yango na bolingo mpe donc andimaki bana yo azela nano azalaki okenda étape par étape mpo bato lelo fo bacomprendre na moloma donc bana yo nde andimaki ke ye moto akataki osuki mpo ozalaki yolangwa bana yo papa bana yo ki ebesema nde andimaki bana yo ke ye moto akataki osuki mpo ozalaki yolangwa andimango azoseka kutu andimi yango avec sourire omelaki olangwaki kutu ntango toye namemi yo nasimbi yo nde omoni yango na kati obanga nde puni ozala basuki boye na sikomi biso kati makwani azoseka donc eleka mpe kaka bongo eleka nango wana sikoyo toza na ndako moko avant sikoyo na bandemona mambo sikoyo nakomaya komona sikoyo ya ndenge ya bacrise ya bakokota bakoma ti balolai nyonso limanga libanda donc nande na akufela mwana oyo amisatu oyo liboso nakufela ye ya mibale azali ya misatu so akufanga na kati ya libumu toko mwana akufanga na kati ya libumu ye azala na ndako ti asimaka ti eza papason na ye ena so kitali baremarke ke mwana aza ya kufa donc peut-être akite fo mpenga na papa na sango obi dans pitali baremarke ke mwana okouche te baremarke ke mwana okouche te wana deja po kokatanga bamandefu wana mamu nyonso baremarke ke mwana okouche te babi te fo bengaka papa bana no nadenge sikona kolela ena mawa nde ezalaka ayangola a l'hôpital awa mpe makambo balobi nanga babi mwana aza te me ava basimbanga koyo moko mobali kozala basolola na omba moko ali ye to mokuta olobali nanga eza na ntongo oyoka te te to na esiko po eza edene ezaki mwana akokufa yango moni epesanga kanda ndeatoke malembe donc ye moko papa mwana ki ebesela nde ntango yo na ntongo oyebisi eke okende hôpital wana yo oyebi te ke mwana kufi na libumu mais ye deja patron na ye ayebisaki eke mwana no akufi deja siko otuna patron na ye ayebaki ndenge ke yo mwana akufi
problème. C'est ça le problème, même là, si on a comme mobilisé, ça fait plusieurs années, la bombe a monté, la prière. Mais tant que nous avons continué pour la communauté, et puis plus grave que, parce que quand on a beaucoup de la loi, qui me connaît la famille maman la maille, la beaucoup de jalou, et on a dit pas la biso, et la maman, on y a maman biso à la 2015. Mais dès qu'on a dit permettre de bailler la tirage, et pas la biso, il y a une moitié. Ce qui voulait pas qu'il te faisait pas la biso, tant que vous comprenez, c'est pas la biso, c'est plus surtout la zone Vandawana. Est-ce que vous n'avez pas la tirage? Non. Si vous avez la tirage, c'est pas la biso, on va affronter la débat, ça va entrer dans la base de la baron, aller dans le mois de janvier à souligner, dans le temps de la grave. Il y a grave, à des la possibilité de l'église, on va faire que mon fait ça, voilà, et vous, il faut pas avoir la ligne ailleurs, voilà, la tirage, bah, il y a une mission. Comment on va pouvoir l'anticiper là, non? Donc, si on veut comprendre bien, malheur, il y a vu un mandat jour BCND à Kaka Osuki, Nanzaka, Bapoil, Katikata Makolo, dans Bapoil, mais avant d'annoncer la bénédiction, on a reçu conscience et que vous avez soufflé. On nous a dit qu'on s'en a été pour oyer réellement, tout ce qui a Kaka, il y a une prophétie qui m'a émise, à qui est dans la suite de Wanawa. Pour tant qu'on a vu Kaka. Bon, on a poubelle, au moins on a pas sous qui a des personnes qui a quatre sous qui collant parce que les organisations on a pour la poubelle, au moins on a monté. La monnaie a monté et l'autre côté, parce que ceux qui va quand on a été tout le monde là, et ceux qui n'est pas là, ceux qui a une bourse. Ah, non, le monde de la dame. Pardon? Bah, le monde a la sous qui dame. Ceux qui a une bourse, là, on a une cause, ceux qui ont la cause à donc, quoi, à deux places, des places à voler la suite. Allez, à 4 jours, on va pouvoir l'union sur les lois. Tu vas voir, on va aller au Kabwana. Depuis que on a beaucoup de moments libana, où les sous-cas à la journée. La demande à la journée, les sous-cas à la journée. Il y a des gens qui ont façon d'aller, des gens qui ont volé la chibambalou. Par le cas, là, la chibambalou, la quota de maman, il y a ma fille, il y a ma vie, ma casse, c'est ça, maman, on a été tout ça, mais la personne a donné une bâtisse d'ailleurs à Mouzongaï. Puis à son âme à Koufa. La bâtisse d'ailleurs à Mouzongaï, la dame, à Mouzongaï, la dame, voilà, à Bamouni, déjà ma vie. On a la dame à la journée, la dame. Dès la dimanche, la Kédabouni, ailleurs, la Sima, ailleurs, au Bondi, là. Aussi, c'est une question de la route à mariage, mais surtout ça, la route de l'enzo à l'anda. On a dit jamais, le gars est connu déjà, mon bassin, la dame, le baboué. Non, moi, là, il y a, et le bassin, la dame, c'était délai, la route à la comboté, et délai, mais un jour, les amis, dans le bêta-cache. Tu vois, là, on a fait la route de la main, même, moi, tu peux m'en avancer. Donc, si, quand la couleur canadé, pendant les moments, c'est là où on a des missions, la route depuis la 2015, 2009. Donc, si quand on a été à Canadé, à parler sous Banaté, à partir de Kaya Makambwana. Na loba la limbanga so na dengi na téléphone na yambanga discours ba na ndenge ba nous poser la question que ba su ko kata ngo tena wa bio moni na tale na kai phone na hivi sai tu ba zo msilanga ba su ko ba tuko na wala kata ngala tu. Mais tout le monde dit l'internet il y a passé la converse pour la police so que makamozo ko ba ne tanio yesu qui ta ko ne lieu tani était donc pas ko so la tête c'est un moment quand on dans l'internet il a dit ko ça le voice wana. Oui, à ça il y a voice parce que mon nom internet quand on a l'internet il est à ça il y a voice wana parce que à ce que là vous savez la voice et à tout pas vous pas la tête au contraire que dans la tout qui va la table donner la téléphone à bloquer ba so là je tiens quand même bien bloquer ba la téléphone donc quand on a des qu'on est qui internet les détails qu'on courage alors faire la voice on est dans son avec conscience au compte mais jamais de toute conscience là parce que moi là il faut mater la bande du carré là ba nous tout ma et puis là dans la communauté là il a façon là parce que bah il y a combien de fois dans la carte en dans voilà bah il y a combien de fois bah mais dans là na kota ba kuma sur le lem da wala su bima wa dipanda na kota kuma na bima kuma yemo ko pango da yadi na bidala téléphone la ayedi su ba de te ma de passer na na téléphone bina wa félicitation à Dieu fort na bi e mo tshela ka ba jeune ba zo signaler live s'il vous plaît bon tshela ba jeune ko ba signaler live bon ni na kota ba live na kota ba jeune na kota na bidoté. Bon Dieu, la caba j'aime qu'on va signaler live, s'il vous plaît. Nous avons besoin de quelqu'un n'a pas j'aime et m'intégrer. Nana, au MCPSO, au côté de la coma, au moment où on a coma.
Et tant qu'on bimi na coma, patron est au bas de yo, alors soit dans le bas donc ABC a passé au yo na téléphone. Et tant qu'à passer au yo na téléphone, ABC a félicitations, tu es fort. Oui, bien sûr, à l'obal à Mabongo. À l'obal à Mabongo. À l'obal à Mabongo. Donc voilà, quand il y a des gens qui ont posé la barre, on va m'accorder. Oh mal, on a la télévision de Nia, dans le bar en solo. On a invité ce bateau dans le bar, on a invité. Mais on a invité dans le bar, parce qu'on a fait la barre, on a dit, orchestre na ye. Tiens, bandi, vous êtes à l'olinga, à banda, vous savez, à trois chaînes. Tiens, l'olinga, banda, des babes, on fait la tête, des bassoula, des babes préparées, des babes pour l'ouéga, des babes, on se pose à la main, des babes, on détourne, profiter, on va danser, tout ça, tout ça, on peut faire des naïs, na album, mais à Polo, maman, on est tout ça, on peut faire, on va dans l'autre, voilà, tout ça, dans la première album, les trois chemins, voilà, dans la team, dans l'Arsenal, voilà, dans la, donc avant, on est passé dans l'Arsenal pour tellement que maintenant, c'est les gagnants, ok, on a beaucoup de tabac pour ma compagnie, donc avant, on est dans la rue, la faute à l'hôpital, c'est à part l'hôpital, on a beaucoup dans la chantier, on a fait le solo, on est d'ailleurs, le foot et la tirade, c'est pas la tige, voilà, par contre, pas que les scalaires qui passent à la opération, à des moments où on a des amas à prière, c'est pas nous, on a pas fait là-bas. Il y a un moment où on peut faire un train pour la faire pour des missions, la vitesse, est-ce qu'on voit la bombe à ma polo, la ligne à polo baroté, dans mon enquêtement, et dans les citations, on se pose des débats là, dans la démarche des gens à prière et des canaux à bombe à dans baron à bombe pour affronter un petit place pour la bande. La ligne à on ne fait pas baron pour la maman dans le Rwanda, comme ça, là, baron aussi dans l'internet. Tout le monde est en train de parler des missions, d'ailleurs, dans tout ma carrière. Bato bongo bato bantu akenda zuwa ozokela bese na bezuwa kwa koma mwasi na ye akumisaka mwasi na ye mwasi merci akumisaka mwasi na ye asana na mwasi na ye déjà na mwasi na za ko ye na koti pe bana ouais oyo ko koti na ki na ko so fe kado apana elo ni ko bato bongo ka eza jalousie yo kana biso so na yo ka jalousie mwasi ko akoti mwana batinga na kusinga ba wala na mwasi kwa mota mwana wala ko bata ko tala ndako ana simba mwana sikoza ndenge na ba baya ba sikumwana na mwasi cha ko tala ndako ana tika no simba mwana ti yayo kama na kudai pesa na ndako kwa bila mama mwana kama yo kwa kama ko tito kwa bana 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 na lipana hii na na mama na mama ni hadi ba na mama na mama na la 2018 kama yo kwa kina mabana les jours là que dans la toile en montant la tête moi déjà coupé déjà pas on va voir elle a quelqu'un qui a d'ailleurs son film à la barabara on est là expliquer ni à dire bana ni à ni à la sola sola la tarte moi elle est souvent là qui a été tout le monde a voté pour la mort si à votre moment la mort si quoi avec votre tête na kota tu maman na koma libala depuis la mobile ni kwa ni baba ni ngakana di bisa mama tena msusu ibeke za kata mtema na mama ibeke bona na mama mbele ni sura bomba na mama tani mwa bisanya to kwa mtu kwa na bisanya bana ita la ngabo baso ni nende bana bana mama tikataka deta kama na kama akikande tena ngena luba na kutu ngara mbaya kwa jamais na ni ngara mbaya za every on na kutu ngara on mwa za si mati bana bana kuta tena sina na ente na rezo na on za na eke la kisini ko pesa na nenda hapo mwoni kwa nini yake mpiki hiki mambo kitoko atele makali nene tika na yo toye bani na kama biloko na bageze bele makali otomona soki bango basi na bazanisa bamesu mpona bimisa nyonso na ozala na shwa te na kama biloko na bamameseye mobali mingi babisuwa po okomaka afise na wifi supela mega obikiliki ezomanke pese na nde somo ekama ya somo naisa kote kuna po elo ezate tanga bazazu okomprendre bazazu rekite bazazu zikolo yakisama baona baona bana bazaka basa bali mutapona makutena kutima tayo wana zuwa kama mtelo biso nalobi ebonte na kama j'aime banani yose na les pages na aka dosa émission ça ma fille na dosa ka émission de retour na question boss na les pages pourquoi boss na les pages na nzambo zazu ni ola mondo kona ya mama na mbeko sala kanye ya mondo zazu ya wana zazu ya wana ko yeli samai parce que mon frère ata yumona ta mona na joute
ça y a un avion, c'est un délire. Oh, donc là, on a un signal pour que ce soit là, et donc c'est la balle à la match. On peut dire que là, c'est pas de spectateur, il est. Bangana galana kata ndatu na ina remarka we. Na remarka ma obibeli. Donc on t'a kayo mutema bagumu. On remarka de la nana to ke kolende. On remarka neti ni o mona ke o weba na pesa na de avant. Moni na ba début na kati la te. Et changement ni o mona ki ke. Muto asa sunde na yele la kayo. Oui, na mona ba changement. Surtout la table de me ko ba avancer ba 2007. 2006, 2007, 2008, ça va me dire, oh, nous sommes dans un aïe, alors que nous sommes dans un aïe. Vous comprenez? Alors que nous sommes dans un aïe. Donc, comment on va vous initier? Quand on va nous aller à mon quoi par un camarade, ils sont allés dans une base. Ce qu'on est ça. Siko, on suspecta papa ba siko. On y a un problème, papa ba na yo to patron na ye parce que na bala ye ozo attaquer patron na ye, ozo attaquer moi sa patron na ye. Problème na yo, eza ya papa ba na yo donc il peut pas na ye te. Wala ozo na raison ya aussi. So pourquoi ozo côté ça ka patron na ye, na moi sa patron na ye. Bon, voilà siko, on dit tout auquel la partie wana na état que non vouloir là. Pour moi, la vouloir dire pendant qu'à la tête on vous a dit comment on a pas la tête on a dit monsieur. Pour moi la bandone na tête pendant dans le cola. Pour moi la moi la siko, ce qui est exact, dans ma campagne où le monde n'a pas la live, déjà par rapport il y a aussi à Charlie Prince. Oh, il faut que on a pas live ça fait la pour ça pour ça pardon la pour parce que on va faire le ballon ça la pardon la pour aller na caille. Papa ballon qui est ballon comme donc il est ne pas tu commences à avoir le ballon dans la caille. C'est que si comme il y a une idée qui maman m'a dit na bene pour ça on m'a dit au moins un message donc bango ba keinga nda bango kuma bango ya ndenge osakalate nde on a vu que maman la biso batala ah c'est là quand tu vas accueillir bene nde on a déjà ezaki après au patron a vu ça va que aux afforts que ndongo lobika na kuma donc comment ya suka nde bango ba ke bene nde okoti kuma suka nde mama bino ayo zoyo voilà oui voilà comment suka donc première comment on a vu sur elle petit moi na donc première fois elle va quatre mois mais surprise elle bosse ba batanga et là on couche la moi na quatre on a que binga il pas dit ça la fait que pas patron na est-ce qu'on a que hôpital donc on a gagné pas patron na le bien donc on a fait la explication sur la vie on va pas voir là pour couche na on a deuxième prix et ça tant on a eu la moi na nga ni ba on a ni ba ya mo ba on a fait il bosse na ni ça on va la quatrième alors on va ni ba ni ba est-ce qu'on a pas moi na ni ba ya mo ba na bonne taille normale la bonne taille le normal c'est ça aller ba l'hôpital na Madova ba na Madova l'hôpital ba moni que la police m'a dit oh non il faut que je bombe le pas pour ça va pour tout l'hôpital mais on y a pas d'inda oui ba victoire zizi na mais tu on de parler Balondo avec hier son de parler c'est rendu à la paix Balondo victoire zizi na bonjour ah voilà concerne Yanda liboso ya victoire bonjour c'est le ex c'est le comme la pression mot ah d'accord c'est comme ça hier bango ba la continue na wana bango ba ke na Madova ali ya ke sa patron na bango ke la continue na ba hospital pour la mettre à moi ba ndene mwana na no libandeli badala déjà ba complication ya makasi docteur pour l'hôpital ça docteur alors le balama ya yisa mobali na ba ku ka ote na mwana ku tout mwana na ka ete kwa za mwana mobali mais ndene ale bandi no ku ya 1 mois mais là c'est déjà makasi na ote ta hospital ko elle me komi ya 9 mois avant la bonne maman mobali ba uta be derrière parce que tant que ça va la fin d'année parce que la bonne année de janvier donc la méthode pour la dernière ba yo so na ba le 4 les 10 ni na botaka on a continue la live bien bakamundo so normal ayo ya hospital na Madova ayo sina que non ake pas patron la ba ko aji ko zombo ka ndini zala wala tika na hospital na kutu no ndo ndo ba ndo mo ndo ya dikumba mo ya tenga mate ona na muka na tongo donc na ko mutu na wana ko ba binga sisi nande na ko ya papo ami ba sute de la ndo so mama ba nande na kinda ko sisi na mudi donc c'est le commence na coma la bonne ouais la c'est l'hôpital à Bondeko na za kata fait cette partie donc la kita pe kula fait 3 jours na ba nende ko miye mati
mwana kuta bandaka mbala moko donc na bandaka koyeba te est-ce que nayo nayebi mona na kati ya soins intensifs neti naza na oyeba te makanisi nange ezaka nde tozala mopita nde nakote mwana nakomotuna mama ya biso wana aka mama asakufa notuna mama nakomia ndenge masaki na masika ezalaki somo lolemo nyonso ebimeli bana wana naoloba sikoyo otatiki ya lolemo etikali ngai ya mobimba na monoko maloba esi na makenzi nakomotuna siko mwana nakomokanga wapi mwana mama ya biso mwana aza na ye mwana aza na ye bien yo ndenge ande bayaki na awa alelobi nango docteur ayoya alokolinga basone makambo nyonso ale nayoyabetanga mpe ayoya ayobenga betanga mpe azalaki deja papali nayobenge na telefone yabisi ngai na bimi deja na soins intensifs docteur alokolinga basone makambo nyonso ya solo mama ayebisi prise naza bimi soins intensifs mama ya solo bakenga ya papier après présentation ya dieu fort anga abi merci donc il n'a autant au boti vous comprenez? Voilà, comprendre pas si. Sikoyo ya troisième fois nde sikoyo oyo pene ezalaka ezaki esombeli osuka likambo oyo esalaka enakanga bilo nakindi wana nde ezalaka grave wana nde mpona oyo basuku batenda tene nzela moko bali desengandi nati na ciba wana ciba za bango kaka ya batenda eka bango bakesene ngana ndako amtaki ya osakana te nene ya kosakana te donc soki na ngai kutuka bandasi kosantir yango te omona keno nde oza bongo olingo kufa nakomo tisudela makila basuba makila makila ekomobulanga na sumu oyo siko mama biso mosala nzambe ayebisaka ye namoni mwana no adanger namoni mwana no adanger namona mwana no bakekeka ye yaka na mwana nao balandele bapriere eglise moka ya monene mpe kalezalaka na ki awa nde mama biso aya koya na ndako akutanga na kangama na kati ya chambre nano nao kotelema te mama atindi bandeko nanga libali nde bakota na kati ya chambre babimisanga libanda mama biso azwi mai ate mungwa alobi ko mama biso aza moyi batamwanga ate mungwa na mai alobi makambo alobi asaki asokoli ngai babengi papa na biso baye bazwi motuka nde babemanga mpo basala nzambe basalelinga bapriere basalenga bapriere bayebisinga ndenge obimi boye kozonga lisusu te soki ozongi okokufa basala nzambe bayesanga ndenge obimi kozonga moni devi na bima wana nde nazonga te esibelo soki comprend bien yo moto obima na wana libala parce que basala nzambe teki yo ezala mosuba te mpo yo moto okanga biloko obima libala ngango nakanga biloko nanga nde nakanga biloko na bena epito nakangi biloko nde nanga tatambola na famille nanga nyonso mpona osenga pardon abana nga ta oyeba te likambo nini nga ngai moko na boyi na ngai meme bapapa groupe na biso mosusu nga bamama biso banoalinga te nalunga makambo yango bapapa groupe na biso mosusu banoba ozelesiko mowele nini yango na mobali deja mokoti bana kamba moto akoti na posa yo mbala onga bite na baeglise baesanga soki abali yo asombi yo mbala moko yana babiloko mosusu esimbaki te mpo anini mpo fami mobima bayambo te donc soki ayo opesa mbongo yebango asombi paskeli makambo azosala esimbi te komeka te donc abondela na goya lokwa na goya kono mbango ngana tokoma mpe ya guerre grande mbango ekota akomosala makambo koko na bana mpo biso akali bana mpo directement esongela aya masono ya koloba ekomi na osala zuwa ngo par rapport a kwa mwasi na ya ndako nano naswanisa ye te nano nasinga ye te kutu bana nanga bandako bana na ndako na ye na ndenge mosika nasalelaka bana nga bapriere nzambe batela bana epi mwana nanga mobali kuta pota babotama kisikini moko sa bana na ndako na ye wana ti mwana komi na 11 sekisa mwana nga edevelopa te lokwa ya bebe na bana na ndako wana kipaka te bakoma koseka mwana komokoma na baforme mo lokwa pede akomosama mo lokwa bise na ntango ayeko kokelanga mwana nga mona mema mwana nga na bapriere naketi na famille naye papa leki na bango nde mutapesa mwana hôpital asalaka mpo basala mwana opération papa bango abimisataki wante wana bauti concert na bango bercy ya 2020 basela bakonzi basali mwana opération aya na hôpital asika $20 apamba abaluka kita donc mwana bayo ya mobali akotama na testikile moko azwama na kuna papa na kipata mime na hôpital te asinquiéta te ke mwana azokola tina age ya 11 ans na testikile moko ntango nde orécupere mwana ntango orécupere mwana nde osalisi mwana opération epuis ya contribua te apesango te ayopesa $20 na 2020 akopesa $20 esili me mwana na ya mobali donc soki ezalaki ngani me mwana nga lelo na misu te pays
koyesanga bato akomuka komo banozalaka na esengo na ye aleko komolanda ngati place nga naovanda na ngai nga na kipana nga bino te nga naovanda na ngai naobongisa makambo na ngai senso mbongo na nga nde naozela ndako boyo kolanda nga na boyoza terase na bino wana bokomobenga basafanya bokomokoya koafronte ngai ti boyokaki na nga biluka mabe na otokoto pitani na janvier neneya sikotiko mpena nakenda tika baade talaka baade baoloba na nga babi tomoni yo nde ozala Espagne na chance na 99% mobali bapesa mo patron na ye balandeli nango bakuya yango moni sikoyo nayoka esikanda na beti ifo kazata demission ya ngoma nyonso mpona koyotika ngo mais au-delà de ça l'émission ma chérie au-delà de ça l'émission faut continuer à prier parce que les émissions c'est bien bon mais il faut prier parce que déjà surtout à 4 wana bandeko botia bagene bazomenase live nazotume ozomenase live nini tozofina te tozoloba te mabe te azobeta histoire ya vi na ye bozomenase live ya nini bozaka jide bwana bomenase live nanga pourquoi essaye nini aofina akometa histoire ya vi te oza histoire ya vi te boza chitane nalobi boye lelo mwana otyena surtout mwana oyo mobali oyo lobi amota na testicule moko lelo sava lelo azongi enfant azongi normal normal namonala te na ndenge bapriere nde natakoelene alors so na sina ti so kosolola na yo na ke priere ongapeta omoni eza babiloko mosusu soki oza conscient ya osalali ya mosusu pasi moko ena bato to okendana bango quelque part ye bango ntango obilisa basekre na bango baa na facilité ya koatteindre mais ntango yo moko konseselike osalami na bango pasi moko te osalama bango eloko te nano bango tina lobako esambi likolo ezokanga mabele ezokanga ye mapepe ezokanga ngai ezokanga nga bango osalanga mabe te bazomona ngaka na lozalaka na mokili na lozalaka na mokili ata na osuku elabiki elobi na osepela po eza diama ozokapandonalandela mwana bakuya mwana nga mobali aza bien na minute aza pa petite terre nanga mutafandaka na ye bokona mwasi wana akoli déjà ako akolaka déjà basenga donc ekapesena nde akolaka déjà obi kwa mwasi ya mwasi akoli azatela aokokisa 20 ans kala mingi te ye kutu tozalaki na ye nde mikolo oyo aza mpe azokaka bandeko na ye nde senga ndango na ndenge ya baoza temaki naokoka ndango mpo na vi ndango nde bayo ya siko mais il faut beaucoup oui faut kosapela mingi kosapela émission nga bakokisa o te parce que eza mpe otoko kozela sans fana oko akibaka bana donc mais il faut kotiaka plus bana surtout bana na yo moko parce que nyonso oyo balongola yo ezoya okomprendre nyonso balongola yo ezoya donc il faut toujours prier tosala na un mot ya koyebisaka mpo abana na yo lelo eloko makambo mpenza olinga olobela ye oloba ndeti nini nani naza boye franchement parle soki mpenza kozala na bana te nayebi te so nayala bazotanga ata kongo na ye donc te naza boye kunazala mpe na likambo oloba na ye te nakoloba na ye te te donomona pena maoli etalinga te ata ndenge akata osuki na banzaka na bapoali mo nayebisa ye deja naloba na ye ifo alakisanga place bakenda nango nayebisa ye te epi nayebisa ye nyonso tosalana te efutamala na te ayebango te nyonso tosalana te efutamala te komi ya linanga te ngai mpo na gloire ya motu parce eza gloire na ye te eza orchestre na ye te mpo yaza travailleur na ye maketekanga mpo na gloire ya motu donc nde naza moko mpenza akoma evini nango mpo tobaka biso ndene ya motu alingali ya oyo ozokina oyo za d'intimité olinga kotomela nata ma ya pamba olingango te olingango te siko motu akomona mpe ensuite moningane na bandi boye basianema awa oyo badansa bakoma kobenga ngai nakende na chaine ya mombaya kuna na nini na babenga na érosion so na érosion na makampagne ya érosion bakoma kobenga nga adansa ana koma kobenga nga ti baminui bakomona ke motu azobenga o baosi deja kosala réunion baoutilize ye sikolo ozokomprendre bakoma kobenga ngai ngana tozakota na oyo awa ake adansango mwaka mombaya emakemaka bango kuna nayeba bango te bayo olakisa ta comprendre nga moko babiko si oyo bande
banda kokomela ngai kolobe ngai na ma campagne wana ndi tete ya ba tukana ndinga mama tungi ba histoire ya ndi tete ndala kina maka polisi matolo so le zali sasa kona mbongo kutu kubanga na yote ya kapo ya kato so la bwela bwe donc la ndinga ke no ko yo kwanza mumbaya adata bwela bwe mbama kwa tuna lera na tete kumba mo ni mission na tete kobenga ngati kobenga ngati ona ndi ke tembenda ba ngo ndo so kana yele lo bizo do ba bolima ndi baza Matana. Ok, merci beaucoup. Non, non, conseiller yo. Oh, ça me semble, on déjà chroniqueuse. Ça me semble, so ça me semble, ou bien posant à 130, posant à 130. Ça me semble, yo. Voilà. Nadi ngale ko conseiller o ça me semble, yo. Nous sommes là tata, les amis. Ouais, ça me semble, yo. Aux accords focaliser sur l'unité, élargir connaissance, on doit apprendre chaque jour. Il y a ma mère déjà salio, on va peut-être qu'on est d'accord avec tout ce qu'on a besoin. Donc, soit il faut les gars, maintenant que la première fois, comment ils ont fait une émission là qui est venue dans le terrain, dans le même endroit là et fini. Mais tellement qu'il y a une émission dans le côté, dans le pays, nous finissons à remonter dans 5 minutes, dans la répondre. Dans le côté, on fait des missions, tout est dans la tête, parce qu'on va donner dans live call. C'est ça, la chroniqueur, nous sommes basés, pas des gens qui vont passer dans la barre, pour qu'on en fait la solution dans le côté. Ok, bien, ça nous semble, on continue dans la prière. Continuer la prière, aussi la protection divine pour la barre de l'eau. Dit à ta papa, aussi une protection. Papa, et la barre de l'eau. Il y a un sac de la bonne vie, et si on va si on arracher, on doit aller pour déjà souffler. On va arracher au cas de la prière. On comprend, on va arracher au cas de la prière. On a pour moto et les animaux suscités. Dans le moto et les animaux suscités. Donc, au pot, on a mon cas dans le sang. Le sang est la clé à Nyoso. Merci beaucoup. Kofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele.